Mbote na bino banso lelo to ko pesa bino linaka itali bongo mongongo ya bayi Afrika to ya bayi Congo pe ekolo Congo démocratique na maponami ma Amerika bozali kolanda lolaka l'Amerika awa edi sango uto studio 53 to zomi na misato mikolo mitikali atapo so mokote po na maponami ma sengeli kosalama awa na ekolo Amerika kasi na bisika mingi bato baike basi bandaki ko pona bazali ko pona na ndenge mingi na nzela ya poste to pe na ma bureau bazali ko kende kuna bana ba Amerika baye bazali libanda ya mboka pe bazali ko pona yambo na tango awa na Amerika babenga yango early vote na français babenga yango vote anticipé nzokande bobeti ntangwa to pe campagne électorale ezali ko kende na suka pe ba sondage ndenge na ndenge ezali ko koba kobimisa maka atako ba weleli tope ba candidat bazali ebele pona ebonga ya mokonzi ya mboka kaka ya mangomba mibale ya minene ya ngambo ya ba démocrate tope ya ngambo ya ba républicain de bazali penza komonana pe bazali kopisa elikia ite bakopona mokonzi ya kala pe républicain Donald Trump to na oyo akoki kozala vice-président na ye sénateur J.D. Vance oyo azali bongo ya eta ya Ohio na ngambo moko pe na ngambo mosusu azali bongo na vice-présidente oyo azali na esika démocrate Kamala Harris na moyangeli ya eta ya Minnesota Tim Walz azali gouverneur kaka ngambo mibale eye ezalaka na maponami penza pona nini ezalaka kaka bongo mangomba mibale nde ezalaka na maponami eyano na makambo manso na linaka na biso lia lelo toko banda linaka na biso na koyamba Julie Sefu ezali rédactrice en chef ya etandoeke B1 ezalaka na ekolo Congo démocratique na Kinshasa epesaka sango tolanda kango ata awa azali awa na Washington DC engumba mokonzi ya ekolo Amerika pona kozwa sango pe kopesa yango na mboka pe na mokili Mbote Julie Sefo. Mbote ndeko edi isango. Ozandenge nini? Malamu. Oyewa po ozwa sango po pesa yango na mboka ozo sala mosala ya journalisme ozo bimali banda ozo tambola motuna lipusi ezali ezoleka ndenge nini kotala maponami awa na ekolo Amerika. Ezoleka bien en tant que journaliste toza ko accéder facilement on a ba site ezatendeka mobisoto potana rapotana kaboye bayena no boye bakota boyete oleka boyete babotoli caméra non batu bazana accès na bango vraiment en toute liberté yako mon information évidemment net na ndenga campagne et c'est que peut-être ba chemindeluki a boyete botosi yango normal, tranquille. Donc, ils ont les camarades en général. Mais pour nous, na ba bureau de vote, bisika ma ponami, zo salima, bazo singo autorisation, toka carte de presse na au salindeni. Bon, carte de presse non, le col nga penaza partenaire na VOA. Donc là où VOA za, nga na za ba problème té. Évidemment, au koya té pour fumer mutata kanza ko voter. Le vote il est secret, tout ce qu'elle n'a pas wana. Yo ye batenga na ponina ningane bate yo ponina ni, mais que na koyi komo londe ngo koti totango bimi pour cela nangai wana eza accès libre. Kasi tozo tuna na miso na yo ya mopandi sango landa sango maponami mingi na Congo pe na bamboka mususu nini moni awa ya bokeseni na ekolo Amerika. En tout cas masolo ya vote aux États-Unis tu dis que vote anticipé ezalaka nango mais tout retomoni baza ko voter moi mingi lisusu pour misusu bazwe bateta mususu mbutu elumbe. Donc, baza déjà commis voter. Mais surtout, il y a sondage. Parce que quand même, tout ça, à quelques jours, au Lubaki il y a ma ponami. Mais les autres, c'est difficile pour batubami le bakité. Biso na kan na biso ba démocrate, biso benda toleka. Biso benda ba républicain, biso de toleka. Donc, ezanam koye banate parce que eza tellement serré, il y a un peu nakanisi que ba candidat ba komisiko ko kende mingi pe pa ba baza ba indécis. To encore na ba état eza pivot pour que baza la sûr que kuna jeu et koka ko se jouer donc et banité pena ba lo barana français
on ne sait jamais. En tant que tozolo baboye koleka bato 50 millions to millions tout kumita no basi ba poni yambo na mapona mi mpona meza le 5 novembre na tokomi kuna tozana na mwa mikolo otokoma kuna yozo monango ndenge ni bato ebele boye na Congo démocratique sala makate na Afrique penza na monango te ba vote anticipé yango pe msusu ba candidat msusu ba tchak ba remeta quand on peut en cause, n'est-ce pas? Mais ce qui est bien à vote anticipé c'est que mutako ko aménager ton américain mususu peut-être il y a azarana état ou à voter awa mais peut-être lundi la veille il y a élection il faut qu'il y ait une mission azali comme ça c'est ça là mususu peut-être azana ka maladie ou alingaki a s'acquitter déjà na devoir parce que ezara noble un devoir tout le monde a bandé comme ça peut-être voter mbalbuso tout le monde a motivé il faut na voter pour ebi que voix na yo azako pesa wana yango ko déterminer lobby na ye. Julie Nabi Kozo kende mbango po kendo sango na terrain mais Nabi te soko zio libakwa kolanda ndenge campagne salamaka Hollandi ezakana campagne na contre campagne oya PCA mususu pa yekolobale omonya ngonde nini na en tout cas on a pende ezara ke pa américain parce que c'est vrai que na règle de jeu ango on dirait tous les coups sont permis pour que on déstabiliser adversaire. Mais bah tout à coup on a peu zapper permis on a et ça la rappelle que le public, les Américains qui suivent pour me sous balanda bon bah médiaté en temps normal mais na denga campagne azolanda pa e ba awa o akolobanini bazara penza na bokebi makasi na makambo oyo ba candidat bazoloba alors ceux qui ba candidat ba lobi makambo o ezaka yango penza te moi ba fake news pe et roko kende moi mais moi ba danger mususu pe comme on peut-être bande ko ba ye candidat bien au sa eloko bo mais so sa eloko bo ngai et que sunga était ye lisusu te ngana ke koto donc tout ça ezape ko sunga batu ngambo baluka kopona position na bango selon ba promesse au baza koyoka. Julie Sefu esengeli to tikayo o kende ko pesa ko zwa pesango o tindango na station na yo biwa ezali partenaire yo kanakana VOA lingala matondo mingi Julie Sefu matondo no ndeko edito kokuta na nuit électorale tozali awa tozali awa matondo mingi Julie Sefu matondo ezalaki mwanamboka Julie Sefu kasisika tokolanda mwa ndimbola na maimatali ndenge nini mangomba mibale minene mizalaka na maponami ma ekolo Amerika tolanda bokonzi ya mangomba mabale ekoki kokamwisa buku likonzi ya ekolo Amerika elobaka eloko te po etali masanga mapolitiki pe George Washington ye moko moto wa yambo pe mokonzi bobele moko oyo aponama na kozalaka na lingomba lioko te ya politiki akebisaki mpo etali mangomba mapolitiki na lisikulu lia ye ya suka. Kasi yambo Washington atika ebonga ngambo mibale kelamaki kati na mbula materi eye ekomaki mangomba ma politiki mayambo utantango yango ba parti ekabwana to epanzana tango mosusu pe asika ekelama mpe ezwa bisika na yakala. Ntina ya nzela eye ezali ete lolenge ya Amerika ya kosala maponami etiama mingi likolo ya makanisi Winner Tech Hall molongi azwaka nyonso epai baponi bakoki kaka kopona eloko moko mpe kandida moko na maponami ya koleka alongaka maponami. Ntango lolenge loye lozali pete lozali kolendisa ngambo inso mpe bolamu bwa bango ya kosangana kati na parti moko na ntina ya kozala na mabaku mingi ya kolonga bambanda na bango bambanda baye solo bakoluka pe kosala ndenge moko. Na bokeseni bikolo epai maponami na mangomba mingi masalemaka bizalaka mbala mingi na bolakisi bolandaka motango ya bato kati na nini lingomba lioko lizwaka motango ya bibonga ya parlement kolanda maponami. Lolenge mosusu lozalaka na kati na yango maponami ya molongo tongala mingi maye mapesaka nzela na baponi kolakisa penza maye balingi na koyebaka ete bakozala na makoki makobongola boponi na bango na kandida ya malonga soki esengeli.
nzokande ata maponami mangomba mingi masukaka mingi na liboke lia bayi makanisi mwa ntsomi to bayi loboko ya mwasi na ngambo ya liboke lia bayi makanisi makala to bayi katikati ya ngambo ya mobali. Ndenge moko lolenge la parti mibale lolakisaka ndenge ya bayi politiki. Kinosika kandida mokote ya mangomba masusu asi akoma president. Mingi ba kandida ya mangomba masusu bafunda makakozala ba bebisi na kolukaka kolongola baye bakoki kopona na ba kandida ya mangomba manene maye mazalaka pene na makanisi mabango. Ata bongo ndenge baponi ba monaka ete bosenga bwa bango bo pesa makabi ya note maponami ma 2024 mamemi lisusu mbela po na mbongwana ya maponami pe bopesa mi maboko na bakandida misusu lokola Cornel West pe Robert F. Kennedy Jr. Ndenge maponami ma 2024 mamonani kowelelama mingi kati na Donald Trump na Kamala Harris, bakandida misusu bakoki kozala na mbano kasi ndenge baponi babango bakoki kolikia te. Matondo mingi na bino banso bolandi mwandimbola yoti kopesama na lobeli eye edi sango na lolaka la Amerika tozali kolanda mongongo ya bayi ekolo Congo Démocratique Congo na maponami mazali kosalama na ekolo Amerika na linaka na biso ya lelo tozali bongo awa na plateau na biso na mwana mboka Maureen Ndokayo abotama na ekolo Congo Brazzaville kasi azalaka awa na ekolo Amerika uta mwa mibu azali consultant na maimatali politique pe azali na compagnie na ye Corail yango nde ezalaka na bilembo epesaka biso ndenge ni kotambola na GPS awa na ekolo Congo na ekolo Amerika. Tozali peli susu awa na plateau na biso na mwana mboka Dadi Jamba oyo azali PCA to muyangeli ya conseil ya administration ya lisanga ya bana ba ekolo Congo Démocratique awa na etuka ya Washington DC na Maryland pe na Virginie toko osolola na bango mbote lisusu na bino banso to bandi lelo na manaka na biso na kolandelaka mapona mimaye mazali ko lengela mapi masiba bandaki kosalema mokolo mwa mitano ya sanza ya zumi na moko tous les 5 novembre koya tokobeta masolo ya maponami yango pona kolobela yango to kotuna mwa mituna na baye bazali na biso awa to bandi bongo na mwana mboka Maureen Ndokayo mbote na bino banso mbote mwana mboka Dadi Zamba mbote tubandi nayo mwana mboka Maureen Ndokayo olandi ndimbola euti kopesa masika ndenge nini maponami awa na ekolo Amerika masala makakasi na mangomba mibale minene bipartisme ndenge balobaka na yango yo mona kango ndenge nini kaka mingi ba parti mosusu ezali mais bamona na katika kaka mibale banda lisolo Amerika banda à part Washington ndenge nini namoni ezali eloko moko ya malamu po ezo déjà ko diminuer nombre ya ba candidats ezo pesa pe peuple vision moko global ya ndenge communauté ezali ko kambama donc pona ngai bipartisan eza likambo moko ya bien déjà pour la société après c'est vrai que ba parti qui est pesali ba parti indépendant ba parti libertarien pesali mais vraiment ba courant mi balé wana ou ba bengi bipartisan pour nga ezali kamoko ya bien puisque ils ont pesa vitalité mingi na démocratie pe moyen ya ko éviter ko bullying ici ba électeur ba voter bongo Dadi Zamba beaucoup likonzi Amerika ichande lote kilobate sengilika partis za la mibale tu mangomba politique za mibale kasi mona likambango ndenge nini ekomi neti mubeko pesa la makandengo wana bon o ezali ko mema bandeko na bipartisme ezali eloko moko ya malamu pona pe lisusu kosukisa mobulu kondongwana ya bato ebele omoni na bamboka na biso mingi ezalaka bokokende nanu na élection ya premier tour et puis boye na deuxième tour mais awa basukisa njunguluke wana basala ete kaka bokende
bino nyonso bobundana na lingomba monene bobimisi moto moko e batu nyonso bazali na lingomba wana bakosangana na bandi ezali eloko moko ya malamu mpona kobimisa penza mokonzi ya makasi mpona mboka kasi mangomba eza ebele eza kaka barépublicain na badémocrate te ya Maureen yokanisi ke elikia moko mosusu mpe motu mosusu aza ata na lingomba moko te ya indépendant to mpe bato ya parti libertarien ou quoi abima mpe akoma mokonzi ya mboka mokolo mosusu namoni eloko nyonso eza possible, rien n'est impossible comme eloko eza impossible na mokili eza te, mais namoni que bipartisan ezo mema stabilité pe na démocratie américaine parce que soki outi na parti libertarien ou parti indépendantiste yo lingi ozwa maponami pe olongi maponami mais okokama mboka ndenge nini parce que esengeli ozala na majorité donc eza nango impossible te mais ndenge tolobi bipartisan eza système moko ya bien. Ndeko Dadi Nzamba yo za mwana ekolo Congo démocratique kuna ba parti ezalaka soki pe 600 koleka kama motoba ndenge balobaka yo kanisi nini yango kuna eza démocratie ya malamu koleka awa po awa bon ba parti eza ya kokonte mais mingi mibale nde za makonzi awa yo monyango ndenge ni bon na kanisi kozana ba parti ebele ya neti na mboka démocratique ezali mema eloko ya kokumisa te parce que pona awa na mboka oyo bazali basanganaka a partir ya idéologie mais na mboka na biso ezali bongo te pona ngai ezali likambo ya koencourager te na mboka na biso kasi nakoki koloba ete ba parti wana baza soki 600 bakoki moko na moko kosangana na ba idéologie basali ba primaire pe babimisi lingomba moko na bandi mingi pe bazokende na banzela wana mais ezalaka mingi soki moto moko aza na pouvoir nde asangisi bato liboke soki alongwe liboke wana pe panzani donc tozana na nzela molai ya kokende mpona tokoma wana bozali kolanda mongongo ya bai Afrika to pe ya bai Congo pe ekolo Congo démocratique na maponami ma ekolo Amerika na 2024 bana ba Amerika basi babandaki kopona uta mwa ntango yambo na maponami masengeli kosalima mokolo mwa mitano basusu bazali kotinda yango na nzela ya poste basusu pe bazali kokende na bisika ya vote to kotala même bao bazali kokende bazali libanda ya mboka pe bazali kopona tokolanda bongo reportage moko eye mopesi sango na biso André Ndambi asalaki na Kinshasa na moko ya bai Amerika abotama na ekolo Congo démocratique pe akoma moi Amerika azali komilengile kopona Jacques Miango tolanda reportage ya André Ndambi uta Kinshasa. Bai ekolo Amerika bazali kopona uto mwa mikolo bazali kosalela lolenge mingi mpona kopona atako bazali libanda ya mboka lelo tokutani na Jacques Miango Congolais américain oyo azali na Kinshasa pe azali kokende kopona na maponami ma ekolo Amerika atako azali sika na RDC pona musala aponi kosala alingaka mingi mpenza makambo ma politique mamboka epai ya uta ekolo Congo démocratique pe ya mboka yambaka ye ekolo Amerika. Jacques Miango afandi na États-Unis uto mibu mingi pe azali kolandela malamu maponami na ekolo Amerika atako asali na ye nouveauté te akani kosala yango kala mingi te maponami oyo ezali kosalama na Amerika nano topesi oyo ya biso voix te esika oyo ifo kende mais toza deja kolendisa baoyo bazali kuna na mboka bakoka kosala pe baoyo toza na bango awa bakoka mpe kokende mpona maponami mpona bana mboka ya Amerika mingi baye bavandi libanda ya mboka lolenge se moko ya kopona ezali kokende na bambasade ya ekolo Amerika bisika bavandi mpona kopona bayike mpe baponi na nzela ya mikanda ya poste maponami oyo ezali kosalama na Amerika baoyo baza na libanda bazali na instruction kaka moko ya kokende na ambassade ya Amerika mpona bakoka kopona moto oyo bango bakanisi akokamba mboka Amerika malamu pe baoyo bazali na États-Unis certainement basi basali choix na bango puisque biso comme population ya moke na kati ya mboka monene
mais na bana oyo ya biso babotami je pense que tokomi kokoma voix na oyo etali ya Amérique biso na baoyo tobengaka baespagnol balatino. Kolanda Jacques Miango, démocratie na États-Unis ezali na mwa botau soki totaleli mibu na yango pe mingi soki tokokanisi yango na ya ekolo Congo démocratique toyoka ye lisusu. Soki tolobi tokende na comparaison entre démocratie oyo ezali kosalama na Amérique na oyo ezali kosalama na Congo, je dirais na koloba ete na Congo tozali na avance monene ya démocratie, puisque Amérique oyo toza kobenga lelo mboka ya démocratie, existence nango yali plus de 200 ans. Par contre biso Congo, l'existence ya Congo eza soki 64 ans ya existence, mais na 64 ans tozali komeka kokokisama na mboka oyo efandi déjà na démocratie pendant plus de 200 ans. Donc je dirais na koloba ete soki ba handicap ya mokete ya ba politique na biso po baza kolinga mingi kokopie na libanda na koloba ete démocratie na kati ya Congo ezali na nzela ya malamu. Tomonaki alternance esalamaki et puis tokomona lisusu ba alternance oyo peut-être ekosenga ba ajustement to meka kotala vraiment mitindo ya mboka oyo toza na yango ezali kopesa biso tolobaka tozali na démocratie ou bien toza na démocratie te. Mais en général na bosangani nyonso je crois que démocratie na mboka ya Congo eza na avance par rapport à démocratie ya mboka ya Amérique. Jacques Miango, Congolais américain oyo azali ndakisa ya engagement civique to ya bomi pesi na bolingo ya ekolo na ye, alobi azali kosala makasi mpona kolakisa ete kozala musik elongolaka bolingo ya mboka na ye te. Mpona ye na mokili moye mozali na boyokani, mongongo nyonso mozali na ntina. André Ndambi mpona VOA Lingala, Kinshasa. tozali kolanda mongongo ya bayi Afrika mingi ya bayi Congo pe ekolo Congo démocratique na maponami ma ekolo Amerika na mobu moye bana ba Amerika basi babandaki kopona ata ko maponami masengeli kosalema mokolo mwa mitano mwa sanza ya zomi na moko to le 5 novembre kasi bazali kopona na nzela mingi na mokolo tozali kopesa bino sango basi beleki 50 millions na kopona basusu pe bazali libanda ya mboka kasi bazali koponaka bazali kosalela nzela mingi na poste to pe kokende na ba bureau de vote kasi o bazali libanda ya mboka bazali pe kopona na lolenge mosusu to na vote to na ba ambassade to kolanda bongo reportage ya André Ndambi asalaki na Kinshasa na moko na bayi Amerika abotama na ekolo Congo démocratique oyo amilengeli po akende pe kopona Jacques Miango azali moto asalaka business kuna tolanda reportage ya André Ndambi na Kinshasa. Tozongi na plateau na biso epai tozali na Maureen Ndokayo azali moyi ekolo Congo Brazzaville kasi azali awa azali consultant politique pe azali na entreprise ne salaka chaka bilembo tomonaka na GPS tozali pe na Dadi Jambo azali mokambi to pe PCA ya communauté congolaise ya RDC awa na etuka ya DC Maryland na Virginia toko tuna mituna na Maureen Ndakoyo yo oponaki to kopona ndenge nini omoni maponami ya yambo na tango ya tango ndenge nini to pe vote anticipé. Vote anticipé ezali eloko moko ya bien parce que ezopesa moto aza na tonte moyen ya kokende sala maponami na ye donc ezo permettre que pression ezala te na tango ka biso nyonso photo voter ka mokolo moko bon et que kozala pe boye molongo ezalaki molayi bato mosusu bazanga. Et en ce qui concerne continue. En ce qui concerne etali maponami namoni bon tozala banzela mibale nzela moko ezali nzela ya économie ezana ndenge bazo komema ndenge nini ya komema kimia na mboka bato nyonso ba vivre ensemble
nzela mosusu toza nango ezali nzela ya ndenge nini biloko ekokita mpona tolia bien. Donc toza na banzela mibale. Mpona ngai namoni ke banzela wana nyonso ezali bien et soki nazalaki bosengaki ngai nasala maponami napona moko na bango nayebi namoni ke ngai nakozala neutre. Mpona ngai nakozala neutre. Voilà. Bongo neti na bikolo neti ya biso kuna ba Congo to saba so bato bandi ko sala na maponami na ba vote na ba poste okanisi kozala kokoso te muyibi kozala te mbebe kozala te. Namoni ezali nyonso wana ezali kokola ya mboka. C'est vrai que na eza solo ke pa na biso kuna tozali nani na maturité na ni comité mais nayebi naza na kundima que ndenge maponami zo sala awa ezosala maawa eza inspiration elekisa biso bato toza na bakongo kuna nzela ndenge nini tokoki kokamba mboka mpe tosala maponami na ndenge ezala ndenge moko ya bien bato bazala apaisé et puis basala mpona mboka. Dadi Jamba yo soponi to pona ndeni bon mutune ezali pona yo ya mboto lobana ke tango sumbalelekaki ya mapunami ya mboto tango to pe poste se bimisaki mwa matata même baloto ki bazotumba na ba poste mwa bisika nyonso te bisika moke kasi mbalelekaki mokonzi akala bimisaki matata alingai koboya yango yo munyango ndenge nini ko bana na mapunami ngai na ponite mais na kosala maponami na mukolo ya mitano oyo ezali koya lokola bato nyonso mpe yango nde communiqué tozopesa mpona bandeko na biso nyonso oyo bakoki kopona ya solo na mbala ya nsima matata ebimaki mpe tomonaki ke ndeko na biso oyo mokonzi oyo alingi lisusu akama mboka oyo eyambi biso awa alibimisaki kamwa mobulu ezali kosala pe kobanga mingi pona na soko tali na histoire ya mboka oyo tokokisi au moins un siècle banda moto mukonzi moko soki alongwe e apoli na élection aya susu kozonga soki pe azongi mingi bapolaka yango tozali eza moyo te tosenga mais ezali pe mwa kobanga soki eloko wani salami susu pona mokonzi oyo na oyo tomonaki oyo elekaki na tuna mutuna tunaki pona tango penza moke 30 secondes yo boni ndeni po basala lokola na bamboka na biso Congo na Congo démocratique ba makana ko chapo kusala neti maponami ya poste bat basala pe musika bat muso bazaka malade na hôpital na bakosa ndeni na mokuse penza. Bon, eloko bako kosala toyebi kezali mwa mobulu na bamboka na biso ko kotisa mobulu pona bato bako tricher ndenge balobaka mais ezali eloko ya malamu ya kosala pona mikolo oyo ekoya pona toza na ba problème mingi na banzela soki eloko wani salami ekosala ki bato même oyo baza na mboka oyo bakoko bima ba ville minene te bacha mongongo na bango pona mokonzi ya voilà yambo tosi sa to kindi bongo na bato batikeli biso makanisi na Facebook tozali na Philemon Ngindu pe na Alphonse Mbwaki babalanda biso mingi Philemon Ngindu alobi na zali na elikia monene ite maponami ekoleka malamu pe bato bakoleka bakobongisa mboka Amerika akotia kimia ata na ekolo Congo démocratique. Alphonse Mbwaki pona ya lobi asepeli ndenge bato baponaka yambo na tango alingi pe ete batiango na Afrika ekoma koleka malamu makanisi mayende masukisi linaka na biso alelo mongongo ya bayi Afrika ya bayi Congo pe ekolo Congo démocratique na maponami ma ekolo Amerika maponami masengeli kosalema o mokolo mwa mitano ya sanza ya zomi na moko le 5 novembre na etando mobimba ya Amerika kasi bato basi babandaki kopona na ndenge mingi na maponami yango na nzela ya poste basusu na bureau de vote to koba kolanda sango
ya maponami pe omokolo mwa mitano ya sanza ya zomi na moko tokozala en direct na ba réseaux sociaux na biso mingi na Facebook na YouTube pe na site internet na biso tokopesa bino butu ya maponami kozala na tongo ya Kinshasa toloba na pene na bangonga ya 7h na 8h tokopesa bino sango yango penza tango bilemba maponami eko bima to yambaki bongo leinaka na biso bandeko mibale to pesi bango matondo mingi pe bino lokola bino batu bolandaki biso to zali bongo na ndeko na biso Morindo Kayo azali consultant politique azali mwana ya Congo Brazzaville kasa azali pe kolo ya société benga Korai otiaka bilembo o izalaka na GPS tango batambola kawa na Amerika tozali pe na mokambi ya Lisanga to pe communauté ya bana école Congo démocratique na ituka ya Washington DC Maryland na Virginie mwana mboka Dadi Jamba o bapesa biso bi yano matondo mingi to yambaki pe Julie Sefu ya B1 matondo mingi na bino banso tokutana na mokolo na butu ya maponami kozala na tongo na Kinshasa matondo mingi ezalaki babino Edi Isango na VOA Lingala Auto Studio 53 na Washington DC tokutana.